Bon, relation, à place où on a Yannick Wenge, il faut comprendre Amida dans la Zaboulana. Répétez ça. Amida Zaboulana, moi, soyo. On a moi ça bat tout quoi. Aza la relation, t'es à quoi qu'on peut savoir si congolaise. En plus, dans étranger, Aza nous indien. On a moi si à bat tout le monde. Moi si à Nani. Ministre, vraiment caméré. Babala, comme moi, ça couffe la Mobali. Babala, moi, ça sera la divorcité. Amida sali plus de 8 divorces. Répétez ça. Amida sali plus de 8 divorces. Ah. Amida Bali na Brazza, Amida Bali na Angola, Amida Bali na Burundi, Amida Bali na Rwanda. Na kisasa kutu kolobate. Na kisasa bale belé. Abale belé. Na habité so alinga teka moi ça bata Kofi, pour que Kofi azala ba problème, alinga teka la yeba po ya ko makoteka basi. Répétez ça. Na habité po ya ko makoteka basi, na habité alinga pesa enan. Alinga pesa e Soraya Moïse pour parce que peuple azobo ya moi si nazar rwandais. Yango alinga sala mascarade azwa moi si abatu ya Kofi apesa e. Répétez ça. Alinga sala mascarade azwa moi si abata Kofi apesa e na Moïse Soraya o tozo benga étranger juif. Oh. Il y a fait anniversaire, il a 50 ans, joyeux anniversaire maman Amida. Donc, il y a une compte qui a fait un compte à maman Amida bazaki na relation na moi c'est Kofi tant bazaki na JB. Bazaki na relation tant bazaki na JB. Mais tant que bokabo na JB, vous avez la relation sous tena basi ya ba musicien. Vous avez la relation parce que yo lelo mto bebi sa vie à JB. Répétez ça. Yo Amida yo lelo mto bebi sa vie à JB. Yango Yannick balobaka babala ramonsa kitoko te babala rezaleli. Répétez ça. Yannick babala ramonsa kitoko te babala rezaleli. Avec ce mot à JB, avec sa vie à JB, JB au salon. Mais Yannick, quand ça la divorce la vie sur babala une fois pour toutes. Robe ya mariage balata ngomba la mort balata ngo 2 fois 3 fois te. Alors ce qu'on moni déjà mutu déjà que non na libala na yo. Moi si na sengi divorce toi kimi akeko découcher libanda. Et ça déjà ko bebi sa foyer na yo, ko bebi sa vie à mutu. Ah bon? T'as la vie à JB nenge comment? Et ça sous stabilité à cause de Amida. Et ça sous stabilité. Et ça stabilité, éducation à bane bongara papa la maman. Lelo alinga ko bebi sa sous vie à batu ya bana bata Kofi. La nakanga bana IDPS, boza partout. Bon panza vidéo yo. Et si quand tout le monde soit boketu, soka yo quitte, azo continuer ko finga ka fachi. Boketu fa beta baloko la mboa. Félix Tulolo, nengo kota na toilette bo, mi chopo ni fetikala na kata toilette. Tata Nzambe, bomela ngai ata la crise cardiaque. Cimetière en finga fachi, ta finga nega fallait. Soki pour la fali na lobi mama fallait talingaité. Fallait boma tata na boma maman na ye. Là il a raison. Mais ceux qui peuvent continuer comme cette division, na Congo, Kofingaga Félix, Kofingaga Maman Denise, Kofingaga Maman Marx, Bokecho Kobeta Mokotambola mutakalisation na poto. Okufa ndeko tambola kala. Abula Bokesi ni bon. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission avec Yannick Wenge Moto Atonda Naki Bonzambe. Merci la fidélité et confiance. Vous êtes tellement et belé, vous avez s'abonner jour après jour, vous partagez, vous aimez et ça la biso kitoko. Remarque tout beau bien biso comme la biso ça c'est bien à travers cette émission boyika pour la bino na bino combattant Patine Nzoko eza kuinda le 25 novembre il y a quelques jours Zoya concert Robetama ou Robetama te boke tu peux kuna lobi motezo pela toujours motezo pela. Alors on va parler de ça tout au long de cette émission avec mon invité Patine Nzoko le combattant. Patine Nzoko na pression beauté oza boil malamu na kati. Ouais, Yannick Wenge Motatona na Bonzambe santé za malamu. Merci pe lisusu. Na ndengo pesi une opportunité le soir le kana chaîne Kin France, chaîne zota la maman de Mobimba parce que partout bazo benganga Asie, Amérique, Europe, partout bazota la biso. Mbote pe na bandeko nyonso bazwa tana bango ya ko tchave ma badata pona Rolanda biso. Esika boza vraiment bo s'abonner vraiment na Kin France, bo s'abonner, bo partager. Pour te commis dans moment où l'air est grave, l'air est sonné. Où ils ont bino combattant Patine Nzoko, Motepe Elon Musk, King Salomon Rick Jenga, Motepe Lissousou na Pablo Spoda, Pablo Kabila,
mbote pe suna Dino Madova esika bozali mbote pe suna Erkeli Elefa Akwei Erkeli Elefa Akwei. Merci beaucoup tout le monde qui anniversaire à maman Lia. Maman Amida, pardon, maman Amida, il y a papa Kamere, à Bingisa Kipé, Ali, ex, moi c'est à Kofi Olomide. Ex, c'était pas tout le monde, on lettre à divorce, moi c'est à Kofi Olomide, à Zaki Wana. Réaction Zaki. Bon, relation, place Wana Yannick Wenge, il faut comprendre Amida dans la Zaboulana. Répétez ça. Amida Zaboula, moi soyo. Wana moi c'est Batuko, comment. Azan la relation, t'es à quoi qu'on peut s'abattre congolaise. En plus, les étrangers, Azan nous Indiens. Moi si ya batu moi si ya nani ministre vraiment Kamere babala ka moi ça koufela mobali babala moi ça sala ba divorce té Amida sali plus de 8 divorces. Répétez ça. Amida sali plus de 8 divorces. Ah Amida bali 8 divorces bakobala Amida bali na Brazza Amida bali na Angola Amida bali na Burundi Amida bali na Rwanda na kisasa kutu koloba té na kisasa balebele abalebele na habite so alinga teka moi ça bata Kofi pour que Kofi azala ba problème alinga teka la yeba pour ya koma koteka basi. Répétez ça. Na habite pour ya koma koteka basi na habite alinga pesa enan alinga pesa Soraya Moïse pour parce que peuple azoboya moi si naza Rwandais yango alinga sala mascarade azwa moi si abatu ya Kofi pesa répétez ça. Alinga sala mascarade azwa moi ça bata Kofi pesa na Moïse Soraya tozo benga étranger juif. Oh il y a fait anniversaire a réussi 50 ans joyeux anniversaire maman Amida donc ils ont compte que fête quand maman bino boké na ngote Amida bazaki na relation na moi c'est Kofi tango yazaki na JB tango bazaki na relation tango bazaki na JB mais tant que bokabona na JB oza na relation lisusu te na basi ya ba musicien oza na relation te parce que yo lelo mto bebi sa vie à JB. Répétez ça. Yo Amida yo lelo mto bebi sa vie à JB. Yango Yannick balobaka babala ka mwasa kitoko te babala rezaleli. Répétez ça. Yannick babala ka mwasa kitoko te babala rezaleli. Avec ce mot à JB, avec sa vie à JB né, JB au salma. Mais Yannick, quand ça la divorce la vie soko bali babala une fois pour toutes. Robe ya mariage balata ngomba la mort balata ngo 2 fois 3 fois te. Alors soko moni déjà mutu déjà que non na libala na yo. Moi si na sengi divorce toi kimi akeko découcher libanda. Et ça déjà ko bebi sa foyer na yo, ko bebi sa vie à mutu. Ah bon? T'as la vie à JB nenge comment? Ils ont sous stabilité à cause de Amida. Ils ont sous stabilité. Ils ont stabilité. Éducation à bane bongara papa la maman. Lelo alinga ko bebi sa sous vie à batu ya bana bata Kofi. Alinga bebi sa ndeni. Abenga ka anniversaire na ye. Abebi sa sko na ndeni. L'occasion ni depuis kala ami de sa bengi sa moi sa Kofi Alia. Kaka lelo ko bengi c'est pas Monique. Kofi baza la problème na Alia na mi da bengi si na anniversaire. Et l'autre mot est dans la carte. Oh, donc l'autre mot est dans la carte. Et l'autre est dans la carte. C'est le bagage qui est la vérité. L'autre est dans la carte pour Boyo Kayango. Oh. N'est-ce pas belle la veille comme à Tota, Kofi Landela Makambouana. Le Kofi Bazou moi c'est déjà Cindy est confirmé maintenant. Mobile est un problème T. Mobile a contre tricher Libanda. Mais moi si ceux qui n'a pas yo, nazo zo soin na yo. Au côté la mamnange sur le Calibanda T. Naza mobile. Ata kozo bimala basi ya beta. Naza mobile na bala yo il faut beta kara. Na nyonso. Naza star. On fait à cause de so wana ba danser dans piscine agecha ba misa. Naza star. Tango zo bala star faut la mutema munene. Faut la mutema lokola mama na biso tozo benga mikolo mama mutema ya Fachi. Mama Denise Nyakero mutema ya Fachi. Yobi combien de bases on appelle ça Fachi ba bise bazo combien de Fachi je t'aime. Répétez ça. Yobi combien de bases on appelle ça Fachi ba bise on ba Fachi je t'aime. Et c'est maman occupé bango te parce qu'il est président. Bon Ali a fallu qu'il pète beta kara. Fala beta kara la kisi ke aza fo momi. Répétez ça. Ce qui a boyi le Kofi Amida maman Alia aza fo momi. Mais Kofi n'a pas de comportement avec Kozora Cindy boy. Tant il y a balaka Kofi abete Kofi banda buzo balelo te Kofi abotala ba danseuse na kala. Ya solo. Beaucoup botala ba danseuse bandi lelo ya Kofi. Kofi abotala ba danseuse Kofi abotala banda kaliza mama lelo te. Bon mais ça na yi. Il faut pas ça na motema lokola ya mama Sylvie Mapata. Ouais rabotala danseuse na est-ce mona kango sala polémique. Alors qui ça qui bon moi si il a essayé bana ngote bana yo ngo bimsa affecté ouais aller ce soir
yango na bi yani babala kitoko te babala motema ya mwasi. Voilà, merci beaucoup, c'est le combattant Paty Nzoko avec lui, toujours la vérité, rien que la vérité dans cette émission de Bisso, le goût de la musique. Le 25 nani fallait so beta na yu arena Bokecho Telemi afinga fali mabe ba finga Félix mabe élection pesa kaka le 23 oyo il y a décembre donc bino ba combattant position nous en Bokecho ayambo Bokecho ayambo Bokecho ayambo Bokecho ayambo Bokecho ayambo Bokecho ayambo na bengi 3 fois 3 fois balobi mwana mokia beta kambonda bakolo bayo kaka Ozavier na âge mais na maele pe na ko le kayo. OK. Répétez ça. Ozavier na âge na maele na sagesse na ko le kayo pe. OK. Eloko vie zo sala eloko oza lokola ozala ngambu ya ba M23 ozala bangambu ya ba EDF ozo sala campagne ya division ya Congo. Lelo to moni ba Palestinais tango lelo ba komi na bituma tous les Palestinais ba sangani ba komi bomoko. Pour abundela mboka na bango ba Israël ba sangani ba komi bomoko. OK. Lelo bino Bokecho bundisaka Félix cause na eza nini mabeli ni Félix asala na Congo yo bundisaka Félix parce que biso tout obande ko bundisaka no étranger ba bimara mboka na biso Congo ekoma na mwana mboka yo moko pe Bokecho sala na Félix campagne wana Osimbi Félix osimbi Bokecho boni ekoma yo lelo yo okomisa Félix adversaire na yo okoma ko finga ka Félix o finga na mama Max o finga na Etienne Tshisekedi wa Mulumba o a se sacrifier jeunesse neti na bompaka pour la lutte pour la Congo c'est que yo ezaba Rwanda ne bazotinda yo c'est que yo ozali ko sala campagne ya M23 parce que babiloko yo salaka ezalaka faveur na Rwanda ezalaka faveur na M23 na BADF pour la peuple té. OK. Oh, biso peuple tozala ngo ezabo ezabo sangisi. Bokecho eloko Bokecho zo sala, Bokecho nazo bisayo okobeta maloko la ngulu. Répétez ça. Bokecho okobeta maloko la ngulu kanga na concert afali. Na ebisiyo soko lingi concert wana ebeta matelo na cause que non Congo est la guerre. Donc appuyer yo ozo appuyer Fachi. Mais soko ça contre Fachi. Bokecho auto mona na cimetière. Okende la cimetière bat moni vidéo na cimetière okende la ki. Ngai nazolo bela fali na lobi nazalaka contre falité. Na oka musique a fali. Ceux qui naza contre fali eloko ya salaki na Macron. Pe na maison yi a tieli biso la Congo ko bebisa ba jeune. Yango eloko nga na telebela ka fali. Na oka musique a fali. Alors nazo senga pe na ba musicien na biso nyonso ya Congo. Ezala Ferre, ezala Fali, ezala Héritier, ezala ba Fabrigas, ezala banani, bosangana bozala bomoko bino nyonso. OK. Tomona ka ba musicien Amérique, bango ba américain. Tomona ka ba lini we, tozomona ba zokutana ba grec, tozomona ba zokutana na ba Jay-Z, tomona ka ba musicien ba Nigeria, ba zosangana bango nyonso. Division yo utana Congo utela wapi? Division pour régner. Et ça bloque à occidentaux et européens. C'est que va piquer bino tonga. C'est que ça va bloquer à Macron ou Elio Fali ou il n'a pas de kono ba musicien. Là ça c'est un appel à politicien congolais. Et ça la opposant. Parce que ceux qui vont gagner l'élection à Félix vont gagner Félix. Répétez ça. Ceux qui vont gagner l'élection à Félix vont gagner Félix. Félix a gagné bien. On a gagné l'élection à 2023. Oh! Naba bébé babota misika basala kasa libuma mama balela Félix. Félix m'a gagné l'élection. Naba baba bakomi Félix baba baloba te bango loba komba Félix. Non, Félix a gagné l'élection tout le monde. Félix Matoro kababi Moïse Katumbi ne azana moi ba sondage azana ba moi ba te belé par rapport à Félix. Azana sondage na Juif kuna na Israël. Sondage wana sondage ya ba Israël. Pour uta kuna ba voter ke kuna. Na sondage ya ba Zambien. Okay. Na Congo la katanga mto voter Moïse Azate. Moïse a sali 18 ans na Kabila. Asali ba katange nini? Akanga ezina ba brique koma ya ye. Bouillu ya fufu ba tekaka ya ye. Aboma ba business nyonso ya katanga. Ba mine nyonso somba ya ye. Ba boma ba katange Moïse aza gouverneur. Ba boma ba kasaye. Ba refoulé ba kasaye Moïse aza gouverneur. Moïse onde babia comme mobile ali ndeye
kasi mpo amoni ke motu ya rwandais ya mwasi na ye ya rwandais kosimba te parce que amoni bacongolais balingi koyoka ta barwandais na monoko na bango te nde alinga change mwasi azwa mwasi abata kofi répétez ça nde alinga azwa mwasi abata kofi asala na ye campagne mpo bavote ye mais nazoyebisa bino bopoza bino tu bozala nsima félix soki bolingi bobetama lokola babeti failu te etikali yo moïse denis esangesa abetamaki nayebisi bino makambo ezo ya mabe otushe faci otushe mukimbangu otushe kipavita otushe pati nzoko otushe 12 millions de morts otushe baforce commune Faci azali président oyo aye ko se sacrifier vie na pour na Congo. Mon frère kobunela ba miti millionnaire eza jeté kobunela ba occidentaux na ba européens ezali panangu bater lelo Faci mettre bango à défi. Lelo ba occidentaux baza sous la poids ko ba na Afrique té à cause ya Faci. Lelo Macron c'est valeur na monde. Deuxième président monde. Faci c'est valeur. Lelo ba coup d'état so betama partout. Parce que les gens ont besoin de vision à Faci. Alors, nous avons 5 bino, opposants nyonso. L'air est grave, l'air est sonné. Bino tout le sangana bozana sima Faci pour toi boutique bozana ba leader na Congo te. Ça dit bozana ça la campagne ya ba M23 parce que ba leader na bisa ba M23 na ba ADF. Répétez ça. C'est que les leaders de Bino Babokechu, na ba fonds populaire, oh bozobenga ma fonds populaire. C'est que les leaders na bisa ba ADF na M23. Oleto sangana lokola ba Palestinais ba sangani. Tu peux volume ke bazo ko. Nazala kanda Bokechu trop c'est trop. Bokechu aza leader ba combattant te. Ngata on a banda combat en Afrique du Sud Bokechu te mtatina ngala banda combat. Mais il y a président Bino ba combattant yo sa monde. Commandant qui touche ya ki bombesine ya ki zengi lokola Bokechu libumu lokola ligogodo evakabo na finga ete po na minute oyo basori nanu po tozala besoin unité na sengi na ye azongela Faci soki azongeli Faci te soki azongeli Congo te asangisa peuple oyo na unité atika end Bokechu a créé Inde na Congo. On dirait que c'est avantage na M23. Avant le 25 novembre, Bokechu va obéta yo. Répétez ça. Avant le 25 novembre, Bokechu va obéta on a iso. Ba obéta bino a grand bâton ça bino mitakala. La zone du Sapo, la zone déjà la balle. La zone belle la balle nyonso o ba soutenir Congo. O ba za la sima Faci. Ba combattant bolanda kanga bana IDPS. Boza partout. Bon panza vidéo yo. Et si quand tout le monde est Bokechu, soka yo quitté, azo continuer ko finga ka Faci. Bokechu fa beta maloko la mboa. Mais il y a cimetière à finga Faci, tu as finga nega fali. Soki pour la fali la lobi ma fali talingaité. Fala boma tata na boma maman na ye. Là il a raison. Mais soki pour Bokechu azo continuer ko cette division. Na Congo ko finga ka Félix, ko finga ka maman Denise, ko finga ka maman Max. Bokechu kobeta mokotambola mutakalisation na poto. Ok, voilà, merci beaucoup. Moment vers la fin, passe un message. Bandeko, bolanda biso message de ba combattant na Bokechu, na ba politicien, pe population aux huiles bakou et otala biso suko. Message tout au ça derrière Faci. Azamo na mboka. Balobi likamunyo se mboka to sola na kata mboka. Ba o tout bozo sala wana bozo pesa avantage na ba Rwandais. Bozo pesa avantage na bangunya ya Congo. Ba combattant so bozo bunsa Félix tozo zobino lokola ba milice M23 bon banda ko beta na Europe tozo zobino lokola ba M23 sikona ba ADF oh nous ça contre Faci mode de ces pesami à combattant parti nzoko Bokechu bozo beta lokola nyaba ba combattant nyoso bozo contre Félix bozo beta lokola nyama alors population skanyo so bozwami Bandundu Goma Bukavu Mbujimai, Kananga, partout. Bon voter Félix. Deuxième mandat Félix, on doit changer de construction. On doit changer de construction, on sort à 20 ans. Présent, on a après 20 ans. Après 20 ans, présent, nous avons Faci. Sera l'équipe de changer de construction, on sort à 20 ans. Pour Congo, nous avons quand même Fabongisa. Faci, on a l'éloté. Faci, on fait de la pouvoir, le président Chine. Faci au fait de la pouvoir le la Poutine
toza na besoin ya bato boyene na mokili nanu faci mpo abongisela biso nanu Congo bopanza video bosabone na Kin France na bosi yani Kin France bosabone moto atonda na bonzambe eza bino combattant Pati Nzoko boketu ozobetaba. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Pati Nzoko, les combattants vivant ici en Afrique du Sud. À Wabarobi, Pati Nzoko, Zana Kanda, Mikolo, message toujours dans la population de Congolo, dans Baku. Il y a autant la biso. Tu remets la souka, tu sais que Kimia et Ingelo Mabota Mobile. Zamba Liboso, la vidéo, cliquez. S'abonner à la chaîne Nabiso, aimer, partager. Aux Ambala Liboso, la vidéo qu'on les aux Congolais, il y a de père et de mère, Congolais de sang. S'abonner, aimer, partager, en tout cas, et Kozala, qui tourne à casser. C'est que Kimia et Ingela, on va voter ma vidéo. Kin France Télévision, Nemara. Salande Makam.